Kaka, pour en croire que bon, maintenant, ça semble marcher. Ça va très très bien. Sauf que, Nenge, au Lobaki Nabiso dernièrement, que Loge et Coco, ce que toujours on a adepte belé. Bon, on avait déjà essayé avec un ami, malheureusement, à Koufanae, et tu as insisté que pour y a moi Sinae, mais jusque-là, grand maître Azakundi Makoyate. C'est pourquoi tu es qui est pas un peu grand maître. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, il mettre un copier pour que la moyen où il y a rejoint facilement, mais Nameki en tout cas dans deux Azo continue à garder la position. Vraiment, grand maître, cette dame est inflexible. Mais, monsieur Kofi, grand maître, jusque-là, nous avons comprendre bien noté. Nayebisaka bino tout le temps que pour lingomba na biso ekola esengeli badepte bakoma ebele. Bino bosi bokoli bokomi prospère bolingi baninga bakoma lokola bino te. Et puis monsieur Kofi, je commence à constater de plus en plus, on dirait beaucoup mis un pied dedans, un pied dehors. Non, grand maître. Nous sommes vraiment dedans. Nous n'avons jamais changé. N'est-ce pas, madame? Maître, nous n'avons jamais pensé, en tout cas, à trahir. Jamais, maître. Mais apparemment, monsieur Kofi et madame, naza komona ba fruit ya misala na binote. Parce que jusque-là, Lingomba eza kokola te. Alors là, je suis déçu. Monsieur Kofi, grand maître, tout le temps, vous voyez comment on a initié à Beno. Ce n'est pas ce qui occupent na mutu, ou qui pamba. Non, pensez aux enseignements que je vous donne. Je vous ai donné beaucoup d'enseignements. Avant d'aborder quelqu'un, ok, ne malembe. Yomoko, ulongwe na état oyoza nango normal, okoti na état oyo ya mosala oyo zosala pona lingomba ekola. Na tango wana, tango za kosolola na ye, makanisi na yo ezala wana te. Obengi déjà makanisi na ngai. Okomona lisolo wana moto ye moko acide. Oyebi, je vais vous dire une chose. Oyebi, fil de fer. Fil de fer, bakataka yango na loboko te. Esengeli konyolosa yango. Pe malembe, fil de fer et kokatana. Yango nde bokoki kosala na moto oyo bino bosepeli koya na ye epai na ngai. Oh, Nteralo! Monoui. Lui! Sadi. Lui! Sadi. Namoni Zabanga. Yobisera kotanala. Namoni Zabanga. Sadi. Nini? Nini? Oh! Namoni Zabanga. Namoni Junior. Luti Junior.
Senior aza kucha Zabanga mbeli. Nzambe. Ah, Zabanga continue kucha yembe. Na mukati kusala makamani wana. Oh, siku yo mwana nasere nini? Nasere nini? Zabanga za mwana na yote. Aze mwana nanga ya kufa. Soka koti ya akutula ngana no papa. Na ye na ko yebise technique sona mama nayo. Siku ya bande pana yo. Yebisa makamani soko ndima. Nzako yebisa makamani na mwana Zabanga na. No, kasi zina yote. Zinayo. Nzako makamani Zabanga soko tsenzi. Mwana nzako yebisa na mwana. Atukanjambe no kabo yebise kinga ngopone nini? Ah. Ata ta fille azalaki buite. Yobo, moi si abuite. Bon, c'est quoi il y a sur le téléphone? Na moni signora za kucha embeli nzami na za kuipsa mama solo. Jero yo sai. Ati embeli baza kubunda. Signora yeme makamuna kati na zabanga. Na za kuyeme sa nene zo kuyoka ngati. Yo kaka makamwe signora yo zo yebati ya yeye sigo. Yo zo belo. Na za kuluma makamwe na za kuluma makamwe ya signora. Bon, siko ya signora sene. Na moni zabanga na ndakuko. Zabanga na ibisa kibina nini? Oya le zabanga. Ukubanda kulota ye Zabanga sala musala nayo papa makamuza kulala tebisele zo mibale yo kaka makamana za kulubana Zabanga na muli na mukana no lwe pamuzo kusala ndengo na lamuka kotata na komenda kibona mwana ngai na kenza kupese ngelo kabuye pone ni tulo kabuye kaje Zabanga la buto. Siko nini ozenga se kusaye. Lelo bakukandoki. Na belela yo. Na belela. Te chafu. Kusaye nini? Zabanga la komindoki mwangai. Dize. Ah! Ndoko mkusala ngane mwana. Eputala melongi na yo mostre. Telo ngino bien. Oza obinanga musokuta nakango photo sikoyo. Na telefono ko bimandok. Yebiso makamuvu makumu kusakana na ngande ngwana za. Azo bimela yo yebi kambu. Naza kulubada abimeli ngati na muni signora naza kucha embeli. Ngana zolo taite poneni. Ngana zolo taite poneni. Ngana na yebiso. Namuka namlamuka naza kuzwa susu kongite namuka. Namuka. Moto soka zolo on fait batimba kayeti. Eza signe ya malédiction. Comment ça s'est passé? Ah maman, tika tourne tout ça là. C'est terrible. Ah. Non, je te dis c'est terrible. Ah maman, et pas une kende qui tika. Obi ba carton surtout il y a ba DVD on a sala qui. Autre ça c'est une usine. Mais parce que nazo kende pour na bimisango. Mais partout où je suis allé livrer ça. Et t'es kamita? Et t'es matin phénomène piraterie. Mais partout et pas ils ont livré. Bah comme ce qu'il y a, il n'y a pas de vente parce que bazo sur maman car DVD piraté. Mais maintenant là et comme quelqu'un azana nini imprimante nae ce qui azana machine nae dès qu'il achète une seule bande originale. Ce qu'il y a, n'a somba tel DVD bah qui est na sima 3 minutes après. Ça les copie et c'est normal, mais surtout, je te dis, dans le rayon d'action na biso, notamment na Grande-Bretagne, na Londres, na Manchester, voire même aux États-Unis, na Canada, na Suisse. Oh maman, mais je te partout, même na Belgique. Mais vraiment, bateau pas comme ça abonné. Donc partout, c'est la piraterie. Est-ce que tu peux t'imaginer, ville locale à Londres, tu te livrer 10 cartons et DVD à ta DVD monter sombami. Comment vas-tu expliquer monter à ma bêtine à niveau? Et ma chérie, tu sais la bonne. Mais bazo pirater biso souvent, ce sont nos frères congolais. Bani ba Westaf bazalaka soki artiste ne bon moi bimisi œuvre na ye ba ko protéger mon ndinga moko ba ko wela ko somba. Sincèrement chérie, tu sais, tout lingana te. Non. Bon, Batouane, la piraterie, ils sont les premiers. Il y a quoi qu'on le bat, ok? L'artiste va bien payé, va la souffrance, boy. Mais, je te dirais, après tourner surtout dans la salle en Belgique, tous les amis producteurs de Zokutana, ils mettent beaucoup de moyens. Mais ce sont des individus, et à de prix, impossible. Mais, ma chérie, je dois féliciter sincèrement Ningana Bisso et la France.
bandeko na biso baza na France. Mais partout où on a l'équipe, rien, absolument rien. Mais la France, il y a na comme par exemple na famille Moko, hein, et pas Didier Anemas na moi Sinaël a dit. Mais nanda qu'on a bango jamais bon piraté kotak. Vraiment ce qui est c'est comme na resenga baninga susu ya Rotterdam, ce qui bazui exemple il y a papa Henri Paul, na moi Sinaël Monique. Et pas une bango jamais une bonne piraté baloba biso ça ba congolais, il faut tout aider bandeko na congolais. Mais mususu partout ailleurs. Oui mais chérie. Stock nyonso na koti na Paris Luxe. Oui. Oui que loko mo pe na tekite. C'est vrai? Bilamba na so teka mais attaque cassette mon côté. Ce que je me dis bah ça va te liboso à Gosinga, tout ça les bombes à cassette tout tek. Mais tant que voyez na mo bandi au sombate. Et ça n'est comme piraterie. Oui. Oui, ce qu'ils disent. Quand ils vous invitent chez eux, oh, oui, bien de recevoir abisso, n'a pas stress n'abisso, n'a pas problème n'abisso, tout ça. Ce que vous avez n'a pas côté bande d'hôtel au moins et détendre yo. Mais tout n'aille quel type de bande aux anango, de bandes piratées. Mais au moins n'a évité, n'a côté l'idée mais oh ya n'a zoyoka. Bah ebisinga ko wana ya grâce ya mtabenga, grâce ya magodo. Ebisinga oh biloko encore botinda ka wa stock et communauté lui au moins il réclamait. N'a évité ce peu qu'on a bango na niveau à Hollande pe bazo saka mais ye ebisenga au moins ko totinde ya bango stock. Na Hollande Rosimba et ndena lobaki je venais de le dire. Kaka et pas il y a monsieur Henri Paul. Na mosine Monique so kena na shop na bango jamais baté kaka biloko za piraté. C'est là où ils ont la base na biso. Tout ça là ta bon pour toi na chouette hein. Vraiment. Mais vraiment tout ce qu'on a eu à dépenser pour récupérer un monde ngeni so ba sombité. C'est malheureux. Et ce qui est aussi bizarre, bah pirate on a surtout, baza ko évoluer vraiment calmement et à l'aise dans des pays où les droits de l'homme sont vraiment respectés. C'est ça. Dans des pays où les droits d'auteur sont respectés. Mais quand je prends la Belgique, Sabam, Sassem, toutes ces grandes sociétés, et Zali Kuna, mais papa pour la biso à Congolais, les arts à passer. C'est malheureux. Parce que biso mon photos à l'exemplaire. Ceux qui biso mon misant les autres piratés, bah Nigeria bah on va pirater. Hein? Ah, tout ce comme solo on gagne, je sais suffisant.
Oh, Nzita, moi na ibolole. Moi na ibolole. Bonano. Yo pe oyebilika muna kutini. Bonano. Yo mobali okenge ngata kwa sakana na mwana ya ndekona ngaiyo. Nzita, oh woni yenini? Eyi kotime. Nzita. Akobo mayo Nzita. Nakobo manzita. Nzita nakobo mayo. Nakobo manzita. Nzita nakobo mayo. Yo.
Maman Sitou. Kimia na kombo na Yesu. Kimia na kombo na Yesu. Kimia na kombo na Yesu. Je suis ton pasteur. Il bisanga nyonso. Papa. Kokate. Papa nazo kokate. Nzambe kwa nini po? Mwana maladi. Lipote pamba mwana melati sozanganga. Lelo nga kumusanga po pala lesi mwana nga. Papa la kukisute papa. Epana yo papa. Ngala kolana nganzala. Kasi mwana maladi te. Ngala kolana mwana sabanga te. Nzambe nasali yo nini Nzambe? Papa nasali Nzambe nini po nini shati baboy? Fimbo uti wapi Nzambe, fimbo uti wapi? Nzambe nasali yo nini papa? Mama si. Papa. Koka sote. Yoka. Ngata ke musala Nzambe. Na solution kaka moko ya proposer yo. To ya kula la design. Izaka kukangama na Nzambe. Bible lobi miso na biso etala besika wapi lisungi na biso koya. Lisungi amweza Nzambe na biso. Yéné Azali est le mari de veuve, le père des orphelins. Tala, Isabanga Azamutu. Il a fait son temps et puis il est parti. Papa n'a quelque chose. Maman, papa qui parle à maman. Kuna muna vina ngala mwana baladi ngala olala nzela papa la ndimi mwana te mwana sabanga te sabanga Yesu sabanga komi mwasi soni papa yoga na mama papa nazo kokate yoga Oteka effectivement nyoso papa la oteka nyoso ate mabele ate nguba papa la oteka nena ona babo bodo mbogo misato ngobodo lete mwana maladi balete papa ne boko la kiye kwete sabanga siko za sozo mona oboko la kibodo boite sabanga papa na okokate papa mosunganga pado sungangai Nzambe Nzambe fimbo uti wapi Nzambe na saki ndino betanga boy olonga bana la bokini Nzambe ali wazali wa papa Nzambe kalinga ite kona la Nzambe Nzambe bapeki Komi mwasi Sonia Nzabanga Mama Situ. Mbongo. Eza moki par rapport à des membres na yo. Mais Miss, ezala ki moki. Na lipa, ezala ki moki. Mais les aki bébé. Tika te mbongoyo et full et sunga na ba rapport problème aux amis. Kasi hato le temps na côté pour bossa na kaboya ka prière. Parce que Bible le dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne nécessite pas de chagrin. Je vais prier. Seigneur, l'onction de la prospérité
ndenge opambolaki bato ebele na makomi na yo ndenge mpo okanisa mwasi nyonso mongunu ezala te. Amen. Amen. Tu es sûr que ça va? Oh, je vais très bien. Non, mettons-nous de ce côté. Viens au salon, chérie. Il fait trop chaud à l'intérieur. Mettons-nous là, dehors, il fait frais là-bas. S'il te plaît, viens ici, s'il te plaît. Il fait trop chaud. Mais je veux pas qu'on reste à l'extérieur. Moi, je veux qu'on soit à l'extérieur parce qu'il fait frais là-bas, pas dehors. Donc, tout ce que je te dis. Mais tu vas où? Viens par ici, s'il te plaît. Hein? Karine, viens, je veux te recevoir à la maison. Hein? Ça ne te dit rien. Est-ce qu'il y a un mal que j'ai choisi de me mettre là? Je te trouvais dehors. Hein? Restons ici, il fait frais dehors. Mais Karine, c'est facile à comprendre, non, maman? Hein? Junior, où est le mal qu'on se mette là? Hein? Pourquoi tu Mais moi, je veux pas qu'on se mette là, je veux qu'on aille à l'intérieur. Je veux me mettre là. Ou bien tu es en train d'éviter que ta fille là vienne encore? Quelle fille? Mais celle de la dernière fois. N'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Hein? Attends. Mais écoute, viens. C'est quoi ça? Mais il n'y a rien là-bas. Viens, je veux t'installer au salon. Quoi? Et toi un peu, tu parles trop. Junior, il y a du bruit là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Du bruit où? Là, dans cette pièce-là. Quelle pièce? La pièce qui est en face de nous. Moi, j'entends rien, moi, j'entends rien. Mais tu vas où, Karine? Il y a du bruit là-bas. Mais il y a du bruit, mais c'est pas ton problème. Mais tu comprends, tu es venu me voir. Je te dis, allez au salon, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux, aller voir là-bas? Non, c'est comme s'il y avait quelqu'un en danger là-bas. Laisse-moi voir. Qui est en danger? Mais c'est toi maintenant, le sapeur-pompier maintenant. Non, mais... Yo, fais-moi passer, je veux voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais écoute, ça se passe là-bas chez le voisin. Hein? Il y a un gros cochon, donc je ne sais pas comment te dire. Allons au salon, c'est simple. Hein? Toi qui es venu ici, tu veux faire la défense des gens? Le cochon du voisin qui va les pieds par terre. Mais pourquoi tu ne me fais pas confiance, ma chérie? Hein? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Hein? Qu'est-ce qui peut être là-bas, ma chérie? C'est notre vestiaire pour la piscine. Hein? Je t'ai bien dit que c'est le cochon du voisin. Crois-moi. Tu n'as pas confiance en moi? Non, c'est pas ça, ça va. Depuis quand tu ne me fais plus confiance? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais non, j'ai comme l'impression que tu ne me fais pas confiance.
Bien, combien au tchèque là? Papa, comment on a maquillé les hommes? Bandana de la Zabanga, mais monsieur Kao, n'a pas comme on a moutou pamba. Papa, il y a quoi tu n'as pas bandana de la Zabanga. Attends, Kamuninga, mais monsieur Kopimat. Papa, papa, il y a mon aime comme bébé. Papa, il y a ma cambré. Papa, il y a un carreau, hein? Je vais faire un carré de chez Kazabanga. Je vais faire un carré de l'hôpital. Je vais faire un papa. Papa, papa, lokola bodongo yo lela kana na kufa te oyaka kodelele yao zilazula kokufa komsoko ya po nengo yaka muisimbi te kana de se na yaka kosuka wana papa bodozo kufa makile zo bimela zolo papa na yako zaka kana de sheki na kende ese bodozo kene poto papa okila ngamba wana wana ndeko kata baba pe ko makila somba papa muswa bima ndiko dire ngam tagala ulu kangai ojo manke na ko manke yo manke akate ngana ko manke yo Bima kuna. Okono boya otiki minizi. Ya bokono na amana nipende na yo. Bia yangu wana education bozana ngo. Mwana ya musicien na kubanga yote na kukamwa te. Mwana ya musicien tangu si oza danser. Ouais mama kasi. Kende oso mesana na sopira kayo bloko. Ah Zabanga. Papa. Zabanga za mapata. Zabanga za yokai. Zabanga. Ngaye. Zabanga sozo molimo sokanga. Zabanga sozo kanga. Zabanga bundela ngaye. Zabanga ngaye papa. Na ipa. Zabanga. Zabanga. Simanango okende kwa mwana nangaza marika nini naone Beatrice hein. Yom déjà kubenga yet, asia kufit. Qu'est-ce que c'est comme une histoire? Comédie na wase dire donc quand ne wana zaka ya mbongo mama ko yoka na ko nikuvidia yango. Na kuvidia yango na kudia yango bien comme ça ya ko dira so. Mbongo mama nemte kisi somba kisi. Tiens. Désolée. Je vais imaginer tout ça.
Ah, comment il y a ça? Oui, on va dire de là. S'il te plaît, si quand même. Eh? Vini. Assaini. Calme-toi d'abord. Makile c'est expliquez-nous bien s'il te plaît. Makile c'est nini bodo makile c'est nini. Tika na mambo lela fandana. Fandana calmement expliquer ngam. Ah, usa kabonde ni fanda, usa agiter père. Problème nini? Combien de fois Nazola ça on fait quelque chose? Rejoindre biso tout ça mais il est que biso tout ça ça n'importe qui na sina ebi ça yo. OK. Ça là mais surtout on dit mati et coffee, on va trouver coffee. Coffee! Chérie, s'il te plaît! Oui, chérie! S'il te plaît, viens. Oh! Maman, c'est... Mais pourquoi ces pleurs? Si quand même vous voulez, la peine, elle a un problème. Il faut faire de temps. Il y a Bordeaux, ça est très souvent, mais de toutes les façons, elle a déjà accepté. Donc ne perdons pas le temps. Elle a accepté? Elle a accepté. Comme elle a déjà accepté, il faut perdre le temps. Il faut récupérer d'abord le... Calme-toi, ma chérie. Ah, Téléma. Je prends les clés de la voiture. Je vous rejoins. Ah, tu vas maman, toqué. Kobanga. Je vous rejoins. Oui, j'arrive. Oh, et après être aimé. Tu reconnais? Bien, Nico. Bien. D'accord. Il n'a pas trop. Oza pesa na musala mais nga bikira awa na robanga na romona ke nota mfu danger mo robu na ta musala comme si oza mère yum to sala nga supende ni papa patron est-ce que vous en avez mbaya na ko saloni ni papa patron mais za mara meleki mo kala jour mo roboye to etika na car tu rana patron to chez nous to etika kiti na mutuka lenga na kiti na fongo le portière lui mère na bino na père na bino ba yebina ba pa musanga sapato ba pa musanga veste la tara veste ba bien preso et puis so ba ce jour moi oui ba jour ngo ba ko tikanga na ko benda maman yo pozo kota la voiture jour moi na donga na banga kinga bia ata musumera reconnaître nga yawa ko sala que to soana kana fort nanga donc mais tu remettre dans niveau Youzub na masango sopeli ngam na kata c'est vrai ngati mais solo mais moi qui na comprendre que là yo ba suma ramonte mais na rappeler pour ngam na normal net ka mais on dirait ayibini makambo ngo siko nita sa boma na ngai mais netika na bar na pesa père na bina mère na bino bongo ba obina bina bar yo koti na vu ya moko boye oui kati muziki tikate bo kwa paranga bazo papa bazo bengo preso no benga ninga iti ah si to soigner no sopelinga masanga si bon que le président pour Natala ya comité que c'est noté hein on dit que si c'est mon air mon appel mon groupe ni c'est mon président maire il est dans mbali on comprend ah c'est vrai mais pour la nature papa vous avez wakati preso tala comité que c'est noté
sans blague. Naïe sa patron. Et puis on a eu dans un soutien. Sans rappeler nga tenga naïba. Obinga na bika merci ka yini makambo ngo. Aboma na enga yime. Marque libangi kana sali tita ninga na ati. Yo ando na mbali. Na obo moto comprendre. Et le mot exaté non c'est la plus sa patron. Ti. Voilà tout. Ba mais na sepeli ni lobi bongo. Et comme toi c'est bon. Oui, ça m'a fait qui. Oui, ça. Mbana qui ba bina na ah mais vous avez ramené le bateau rien n'a bête là le monte à ta trace monte à éviter vous avez ramené ce que la na ba ko na mo bena ko beta ma cela pour merci vraiment merci tu as bien fait mais à partir de là sous la façon bien on va prise ah mais on va ça là mais on va problème le boulot c'est bon ils a prise quoi mo ko na oui je vois ma facha ma bito on ta prise on habite garçon ywe bapara nanga bango wana mobima na bapara nanga mundi na ngai siko na mutu mo kan kisa na mundi na ba tuma ba mo weso ona mo na mafika ba ma me kala ini maramu ti ah yo mna ngai na ho si jamais yo mna weso la pedre mère mon bébé. Où va nous voir ni? Où t'as match? Chérie, tout va bien. Tout va bien, bébé. Oui, c'est le robot. Il est là, ça m'a qui top. Même plus c'est belle. Casso. J'ai envie de la savoir. Na qui se pose ça non? Usaya nini? Nana simu. Chérie, c'est mon mot dans mon lieu dans mon élan. Na sepe na niveau moko. Uko imaginer où c'est peut-être. Bébé makambo mbona? Izo mambo vandela nyembo ite bujete. Ini uzo wa sango boy. Oh. Yo uzo na tabuza sango. To share. Mon bébé, vous avez comme une gaieté. Oh. Vous bien été, bébé. Le bâti, le bin. La sepeli. La sepeli. Mon doto. Eh, comment finir funga buninga? Ombin ka chérie. Tu connais déjà maman bala. C'est ça, gars. Chérie. Oui. Nayebisaka yo tout le temps. Nakobala yo. Oui, chérie. Nakuona na sina limbia muti. Kitisa motema. Nakanisi sikoyo ekoumela lisusu te. Oui. D'accord. Yebisa bango. Merci chérie. Nayebi ko sepeli mingi. Nasepeli makasi. Te ekoumela lisusu te. Merci. Ok. Permettez quand même. C'est beau. Oui, c'est beau. Ok, c'est bon, c'est bon. Chérie, nayambi bapaya. Hein? Oui, kitisa motema. Nasolola na bango. Nakobenga yo bongo to fêter événement ya lelo. Eumilate. Zelanga na chambre, hein? Tout de suite. Toko fêter yango lelo. Nazosela.
Maman, assis-toi. Sois calme. Papa. Un bébé. Bébé, maman. Bébé. Sois calme, maman, assis-toi. Hein? Nous sommes chez les grands maîtres. Sois calme, ne t'inquiète pas. Grand maître. Grand maître, chaque fois on vous parlait d'une dame. C'est maman Asitou. Finalement, elle a accepté de nous rejoindre. Elle est venue avec son enfant qui est malade. Papa. Bébé, le coffee. Bodo. Maman. Papa. Kisa motema. Pasi na we isili. Hein? Papa. Kitisa motema. Vanda kimia. Papa, atala. Vanda kimia. Papa, na sala boete. Banga eloko moko te. Pasi na we isili mama. Zala kimia na lobi. Zala kimia. Bodo. Papa, chérie, mon bébé. Oh, teralo. Mwana oui. Hier kan boren kila. Bodo. Calme-toi, c'est fini. Bodo. Papa. Bébé. Bodo. C'est fini, madame. C'est fini. Maman. Il est revenu à lui. Maman, nalobaki kitisa motema pasi na bino nyonso isili. Merci. Oh, teralo! Oh, teralo! Mono oui! Maman, kamata bafungola oyo. Kobanga te. Bafungola oyo ezali ya ndako na bino ya sika. A partir ya tango oyo bozonga lisusu esika bozalaki kovanda te. Chauffeur dangai akotika bino kuna bovanda malamu na kotinda enveloppe epai ya papa Kofi pour asonga bino. Papa, merci. Allez. Merci, papa. Nzamba pambola yo. Bokende malamu. Oh, teralo. Mono oui.
tokende malamu. Tika ye maman. Akotambola. Merci, grand-mère. Papa, Kofi, la maître a dit, attends, là, Yemoko. Ch'tikai. Ça va? Ça va? Ngai leo akoyoka. Sinya! Bimawa! Kano pesa ngai wane zani? Ezani yoke. Ana wana. Okende ko pesa ngakane sa provision. Sasa kina kwa yake. Ayi singai. Sasa mwana mukutaka kaka kumba. Saki ne ezali sa provision. Yoka ni seki basana kani. Saka baba ozo mbongo fo yo mukulu nango to mwasi na ye. Ayi bakiango. Sinya sente. Malembe mtu sasa kumuona pesa kaka tunu. Nazo pesa yo seko wana yo ko pesa ngai mbongo na plus one lebisio. Seko wana za nivi ni koni. Olingi bomba ngai sinyo. Sinyo ngo bomba ngai na beti ba pièce na kote na bank ba tinga mbesi pas ici. On te connaît pas. Tu n'as pas la signature. C'est que bino mo fandi wana yo na mbisi na libato. Bozo boza pesa mbisi. Et puis sinyo wana za anyama. Lebisio sinyo la mbisi. Po bilo wana bilo ko kangaina avant. Siko sako ndo bana nani? Tumuoni eti sako bana nani? Wana nani? Ndio mtu sana ndo kuona. Mimi sako lela ngo. Ezazinyo. Azana nani? Ezazinyo. Asosala buzoba. Alka bu. Kuza kutinda ngayo uri muguli. Wana seba? Nine. Uri koto. Yes. Zinyo. Zabanga. Zabanga kufati. Nani? Nani? Oza soki mutu fande nye. Zabanga. Mutu zaba. Tangu maneki. Bounce. Kangana. Nazo banga te, signor. Kasi fungula kaka mbala mo. Nazo fungula kiti nakubanga nini? Yo kubangele kaka yo eh. Nazo banga yote bila kuana. Sasa ngokala. Ha? Muntu. Yo. Oli mwasi. Mwasi signor. Bami nyibi makosa kiawa? Eh? Kongole. Yuso kutina ngo yumo kwa kubisa. Misa ya za mwasi. Yuso la kaka ndengora makasi kaka ngai. Soko zina bombe na yo sanje fina ngai. Wapi ke signor sinyo ko mabe? Signor pesa Simba kwa. Yakane ina. Simba kwa lui. Tumu kukuisa ngai. Tumu kukuka ngai. Fungula. Signora, ça assassin à poto. Le coup, ça assassin à poto. Signora, dans la criminologie, où est-ce que moi, n'est-ce pas dit? Il s'est lié. Ta. La miri la kota kia wa. Kasi na kangi yo ndengo yo. Komu kuna mwasi yo. Kuku fila kaka ndengo yo. Komu yo kwenda signora. Bubanga kepone. Bubanga jira asala kabilo ni tanga ya. Ya gomiza banga tamanga tajenye. Aye bwana ngo. Vous en foutez? Dele. Qu'est-ce qu'on appelle hein? Yo. Bon, azaba pie signor. Dada. Tata simba mpeko. Aba simba yeni. Nini nzala kande kwa nako? Azaba pie signor. Vai. Nana kanga. Azali wapi? Papa, ça fait 3 semaines que c'est ça. Hein? Pona nini akangeo? Papa, pona la vérité makamba ebisaki na papa. Abisa kama mbiya seki Vérité. Yani
ayebisaki yo wa ona nini ezako nini ezali nini kebana bilobaloba bilobaloba nazaka kolobana mokolo na lotaki nde otela monisinyo azala nanu kusana ozwangi papa mama mwana nazabanga nazaka kolobana nini nalobaki na ngabi mwana azakuti mbele zabanga kufake pana yezio azakila ndapu yo abomaki wapi nalobaki mame merci. Te bilo. Te ngana sofanda kanga moko. Willy. Salumu. Non. Na banza ba oyaba ngona na banza ba kozala na bodo ngana ko kabilo ko na te na ko kawango te. Loba ye. Gijo Gijo mobala Carole ça va problème ezate lobo yebisa Gijo mais ngana ko yebisa bodoko na yebisa mama Maman! Vous aimez ce moment? Ah, maman chérie. Ça va? Oui, ça va. Et toi? C'est bon, papa. Eh bien, maman, j'ai le plaisir de t'informer que... Quoi? Devine. Quoi? Mais devine, maman! Allez! Maman, j'ai distingué. Mon Dieu, félicitations! Merci beaucoup, ma maman. Félicitations, mon bébé. Oh! Et voilà. Qui t'a appris ça? Ben, je viens du campus. Je t'avais dit que non, Mata Campus. Alors, on a KIP. Nakomi, malheureusement, c'est ma affiche déjà, ma liste, c'est donc, et où, mais là, longo lango. Alors, il faut un appariteur. Alors, malheureusement, appariteur, on a un voyage. Alors, je suis allé voir le doyen de la faculté. Alors, on a nié. D'abord, il était en réunion, et puis j'ai été obligé d'attendre. Dans ces réunions, on a fouillé, et puis finalement, il a vu mon nom. Demande-moi avec quel pourcentage? Combien, chérie? 75%. Ah, Zabanga. Félicitations, mon cœur. Ah, papa nous fera Zala. Non, mais maman, ça va. Ça va, maman. Et de toute façon, il y a colis déjà. Et en plus, malade des autres dérangés, on a suscité. Classe P, Sili. Donc, ça, c'est la raison à rouler la tête. Donc, je crois que nous avons représenté valablement papa. Et donc, nous avons pris à mesure à faire face à un problème qui s'est posé dans la famille. Et d'ailleurs, le professeur Nabiso Moko a lobby dans le campus, a dit ceux qui ont une opération, ceux qui sont malades, dans cette opération, l'équipe bien, nous avons engagé dans la polyclinique. Ah bon? Oui. T'es pas sérieux? Je suis très sérieux, maman. Mais bon, ça la grâce, boy. Et voilà.
Alors, maman, ça doit se fêter. Hein? C'est la photo, mais la 20. Ah, 20. Ben oui. Ah oui, mais la 20. Et puis, on met la P20, tu sais. Oh, maman, mais... Tu sais que tu prends toujours tes médicaments, non? Pourquoi on met la massangate, justement? Mais ça devait s'arroser quand même, maman. Sois juste. Association de malfaiteurs. Nous pas gagner confondre. Mukolosi. Si ça cause un papier PV. Nini si. Yo dramba. Eh yo. Zonga boy. Criminel. Oh, apombo déjà. Ndeka kumbu. Apombo. Ni bisiye. Ngai na banga kayete. Bino mutu banga kayete. Sinyo babanga kayo gaite. Omoni, ndai, là vous avez été. Qui l'a libéré? Ndai bon. Non, il est libéré, maman. Ndai. Katana yo. Ndai. Ndai bana yo sinya. Obama zabangati. Yenda mutu boma kinda kuna yo. Aye, nani yako? Bino mbali. Utenga yo. Lelo pe, usakubuma. Ali buma. Bobo kana tena mai. Buma ngai, buma na kopolte. Buma na sali boy. Ndai. Asa kubuma ngai. Ndio sali. Tango bomele kinga mwana, yeba kite. Wewe bitinga na bomba ki. Usakubuma ngai. Bino na mama na yo. Sepe. Bakokanga bino wate. Prison ya musika. Nini mama matavion. Nasema nini mama? Ubumi mwana na ngaza. Ya mtu boma kisabanga. N'importe quoi. Non, bakokanga musika yo na mama na yo prison ya musika sepe. Bozi avion. Wana to kimi okote pa eskimo. Po ukumesa na prison na bino ya makala okini ko selemba. Kuna musika. Ndaite, oi bumbegi zabanga. C'est quoi ça? Tela bino mbale conforme boza ndeng moko. Samba atiti na mai ye kochona Samba ye koboko la bibwele Ebale na mai ye kochona Samba Enzo keza na kaboyi Mwana mama nikuna Enzo keza na kaboyi Samba ye koboko la bibwele Pandeshe na mai ye kochona Zamba Bonjour papa. Bonjour papa. Ok ouais. Maman site. Ni ko legi moi mingi. Na tala bango. Yo olobaka no kaka bo. Ndeni papa. Tuko na montere ya masuwa. Na. Eyanga. Yaka. Voilà. Papa servant. Ça tombe bien. Papa. Yo, Papa, c'est. Dans l'église, il y a changé de dress. Atika ka dress, c'est quoi comité? Hein? Répondre ngai papa pasteur. Azosola na yo papa pasteur. Vanda kaka obeta ka kebo na nzambo. Vanda bezate. Vanda yo. Si meza propre. Vanda kaka go papa. Obeta ka kebo na nzambo. Vanda. Bino ba kiti ya plastique pe comme cher. Le colonne bino ba pasteur. Vanda papa. Na tunia. So comme ndimi na yo a changer adresse. Batikila ka bino tena église. Alobaki na yo. Nakukuwa yo. Nakuyote. Wana courage kolonda kwa fandi na mabere pe yo ngofana na kiti. Ndako ya sito. Donc maman, non. Et donc la quoi il boy maman. Et ça dit bien c'est. Je suis l'homme de Dieu. Oh ils allaient coacher Moussapina lui sur non papa, pas juste là. Non papa. Mais ça homme de Dieu. C'est pas comme ça papa.
azomona te na église na koluka ye na mwana nazi malade na ye aucune nouvelle na bango boyimilie kabo nayebi mboko na bino nasali bino nini Jean Paul mondimi oyo ya yo wana oyo yo lingaka ye kaka soko aza na mbongo kaboli ye na baboti na ye aya lisusu awa te ntango akweyaki si obandaki koya bokovanda wa titititititi ntango azalaki na mbongo kaboli biso na ye ntango akwei ozongisi ye lokola bongi akomi moto ya bamacampagne okimisi ye lisusu ndako oyo yango nga nalobi ezaleli mabe na bino basali ya nzambe bozoteya bolingo te eza te oyoki po soko bozoteya bolingo makambo oyo asito asali biso awaminaki ya ndako soit déjà papa pasteur okondima te oyoki toza na regret pauvre maman pauvre papa tala tozosala boye donc papa comment pardon limbisanga asitu azeli ti mobali na yo ça fait combien de mois bana mobali yake abomba babie nyonso to ya mobali lelo bato nyonso basala lokola babosani asitu azwa teki biloko ya mobali oyo ya bomba lelo yewa soko makampani soko mbeli ale yo yawa mpo yo tiola biso nzoto eza makasi oyo esengeli tomela tozomela eza asitu te meme ndako yango oyo asitu akolela kulero ya pamba fo bino kololo atinda mbongo bakaro yango oyo tokokufa te toujours en vie papa ozopede ngonga nopamba kende asitu azalaka lisusu awa te bandai na makampa papa mama nasepeli mpo na message mais papa epasi nange eza mondimi oyo navandi na ye ntango ya pasi oyo mobali nakufi na maboko na ngai lelo asitu adeplace sans kayebisanga pasteur na ye apesi yo dimi te naza na posa dimi te naza na posa mondimi soko oza mwana mayele mbele oyilaka biso baproducteur olobi ke papa tala biso boye babari efungwami toke tobina ekozala bien eza te ko soko nini lelo nga namoni mpenza yakaka ni mokolo ya komemisa bato masumu mama papa mbotikala na kimia nga na kisi tata pasi te amen nini ye tata pasi te lokola ko tozalia we malamu zala mpona uyuka makambo na koloba bino boza famille nga na pasteur aza Sodome et Gomorrhe. Je préfère vous laisser en famille. Sans bien, siège social. Je dois papa pardon. Ngai nazali mwana nzambe yuko zali tata na biso zali mwana nzambe uyuka makambo na yini. Biso badia be. Yinga na yiri makamba kuswana te. Soko moni muninga uti musika yi place yo zali dikambu zali. Ngai na buti mwana mobadi yo buti mwana mwasi. Na yi awa tala kaka zinyor nenga zali wana biloko yivanda kikuna. Bandu kuna ngaba yi wana balobi na kamata biloko oyo ndikuna ngaya mwasi. Jani wangu. Alubi na yako kuzungu sepa nayo. Bande ko ngaba lubi ninga makambo ibele na biloko oyo. Soke ibungi mabe. Pasite lubi nanga dikambo oyo ngona kusenga budimbi sina zungu se biloko oyo nanda. Chérie, et t'assois. Papa, maman, na bandi démarche oyo ndeko asali za malamu. Oyo za biloko ya mwana na bino. Parce que makome lobi sans boyokani eza makoki te ki moto ayeba kopesa lokumu panzana. Ndeko sosoli ke akoki ko progresser te na mukili soka na likamoko na prochaine yango aye. Papa, maman. Papa, maman. Papa, maman. Balai na bango. Papa pasteur. Nazana dikamba kulubila. Papa pasteur nazana dikamba kulubila. Yasolo. Na kuluba kaka. Luba. Mwana na ngaya mubadi. Ziniolo. Makambo wango wana. Ayiku mwana ke makambo zali. Fana luba kaka na kuluba. Nzamba chayo kimia po luba nyoso tu. Mama tatola nyoso confesser naza musala nzamba. Makambo nyoso na yibi yango na lingina luba. Ziniolo makambo nyoso elekani awa bwe. Luba. Mama.
Maman Sali. Naza mosala nzambe nakobomba secret. Maman. Pasi nayebi tata na nga titi na kushe na te papa biso nayebi ye te namona te ye te balakisanga ye te efuna aka na mboka nini bozaka na papa ya bino ate yo Masirika oyo nde kamaadi otwi oyo mwana oyo moke moke nde kamaadi na yo ayaya nyonso oyo olobaka na ngai mama ngai na yo kaka oyo eyi mboka mopaya toyi na ndeko te eka familia sena oyo ya biso bongo kosilika mama telema tojonga ndako tata mwasi obiki bemekisi ayi tata mwasi ngai nazonga sukuna tata mwasi mpona nini naozonga te tata mwasi naozonga lisusu te tuka liboso lobai na ngai nayoki nazongi ngai alongwa so okona ngozonga tata mwasi oyoka nga te okotela mobali naozonga te ti bino bolakisa ngai tata yango ya ngai nakenda kishasa nakenda luke naotuka mboka te donc balola na ka na bango mama bango aboyinga te mama bango andimi na ye na fani bamoni pasi bamonaka pasi nyonso oyo ngai nalelaka butu moi kuna mpona mobali nao mama tata mwasi nalembi pardon tata mwasi nalembi nakozonga te ti bokolakisa ngai oyo yanga tata nakozonga te tata mwasi nalembi naboyi tika ngai naboyi kende kuna osala vi na wana mobali nao bofanda kuna ti mokolo ngai nakozonga nyonso olobi na ngai yokanisi ngai nazali naye kokotela nde mobali wana yo ozali nde makilo ya ngai mwana oyo ya ndeko na ngai aleki oyo ya ngai mama tokosala ndenge nini yo mpe ozala mwana mwasi lobi kuna kokende libala lokola ngai nayi libala nakoki koboya yo te fo ngai nakoma fami oyo ya ye yo mpe si oza mwasi lokola ngai mpe nazalaki elenge lokola yo bakobala yo makambo eyelaka ya mingi na kati ya libala tata mwasi yango obanda koyebisanga likambo oyo banda mokoni tata mwasi ata yo moko tozala bato mboka mobimba oyo bakomekoma kaka oyo ya biso ndako nde ezalaka na baproblème soki babetinga te mpo bavoisin eza papa moto akobanda koya kolukanga mokili mobimba ekomosala soni mboka mobimba komosalaka biso kaka biso tata mwasi lembesa masilika bangata mama Santu Maria mama biso toyeba Kristo mama Santu Maria azalaki mwasi lokola biso kaka nalembi makambo ya yo wana tuka liboso ozala olandaka nga kuna mpe batima olobi te kosala masusu na zongi ya mbala tata mwasi ngai na boyi yo tambola kaka kuna ndenge ofandi kuna zala na makanisi keno okangisela nga mbongo bilango kende oteka biloko okende oteka kuna okangisela nga mbongo opesa nga mbongo ngai nakende na ngai Kishasa nakende bokomeli nga ata dasi na pape na koluka na kobunga te tata mwasi Kishasa ye monene naizali teke ngai naza na posa lika mosusu te nalobi deso na koyoka susu te ngai efona keka Kishasa na mwana yanga tata na kozonga te na boyi Masirika yango na papa eloko nde nalobi awa Masirika mpona topesi merci. Oui, maman. En tout cas, merci beaucoup, référent, parce que bien que malade, mais j'avais quand même remarqué combien ma maman souffrait. Nous, maman a souffert pour l'état de santé nangai, surtout tant mon papa qui souffre kufa. En tout cas, c'était vraiment trop pas si pour naïe. Alors, Banda au changé pratiquement vie nangai. En tout cas, j'ai senti vraiment un réel soulagement dans le chef de ma mère. Vraiment, c'est un motif de remerciement. En tout cas, révérend,
Vraiment, je ne cesserai de te remercier au nom de maman. Et je sais pas, les mots, on n'a vraiment pas un mot. La joie nous étouffe. Les mots nous manquent pour exprimer ces sentiments-là. Merci. Yango wana papa iloko yemini biso. Yango wana donc toyeko pesa yo merci. Et puis toke na biso. Toke na biso papa. OK. Merci beaucoup. Bon, c'est la maman qui est un instant. Voilà. Merci toi. Maman, nakanisi bosepeli na maimanso na sali pona bino. Je crois que bosepeli na manso na sali pona bino. Beaucoup. Oui, bosepeli nango mingi papa. Mingi vraiment. Namoni mwana a récupéré santé na ye. Bosepeli esika na tibino. Bozwaki pe enveloppe oyo natindaki pa ya papa Kofi. Oui. Et on va permettre quand même à continuer sous l'étude na ye. OK, c'est très bien. Omoni maman malobaka bomengo sans sacrifice ezali bomengo te. Ah oui, ma mère s'est beaucoup sacrifiée pour moi. Hein? Là, vous avez raison. Ah oui, maman. Yango wana nengaki na yebisa bino que po ete bo continuer ko prospérer na kopesa bino condition be moko. Condition? Oui. Nakopesa bino condition obe moko. Condition wana ezali pasi te. Boko mesana na yango pe boko continuer ko prospérer na bomoyi na bino. Ah oui, hein. Vous savez, la santé n'a pas de prix, hein. Papa pour le moins nanga na sa nyonso. Merci. Et je suis prêt na ba condition nyonso po na garder toujours santé na ngai. Ah oui. Et ça la bière. Oui, même à ta médecin m'a fait ça un peu ma bikila. Qui non au lien et l'eau boité, au lien et l'eau boité. Donc je suis prêt, il n'y a pas de problème, révérend. Maman, mon bec wana izali boye. Oui papa. Kubanda mokolo ya lelo. Boye bake. Bino mibale boko vanda lokola mwasi na mobali. Tu es malade ou comment? Papa. Maman. Mais non. Yo kangai. Maman banda lelo okobima na mobali mosusu te. Yo pe mwana okobima na mwasi mosusu te. Exactement. Et puis pour na lelo avant to koma na ngonga ya minuit et singeli binomi bale bokutana. Ah non, monsieur papa jamais. Mais tu jamais. Tu te l'as tu délires. To komi à point ya non retour. Ah non. Non, dis. Toi tu peux faire ça à ta mère toi. Hein? Tu peux faire ça à ta mère? Qui boyo kingaite. Ah papa té. Tala oye koye la vie. Papa moi la gaïté. Papa té moi la gaïté. Bon donc pas à l'église. On va à l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Terrano. Bon papa.
Bébé, papa, papa, Nandidi, papa. Papa, Nandidi, papa, c'est ça, papa, Nandidi, c'est ça, Oh, Terano! Oh, Manoui! Oh, Terano! Oh, Manoui! Ngani ujibwa mujura, ngani ujibwa ukufana, ngani ujibwa kumujura, ngani ujibwa kupimanina.